Oyebiso ki na kanisi ke ngonga oyebiso tozoya ko bebisa ngonga ta musu na koyembela mutu kuna kokumisa mutu. Mais mutu on esa mena kiti na ye, ayebiki na midi ya kolia. Ayebiki na pokwa kolia. Mais yo ko lekisa ngonga po yamba mutu na aéroport. To ke ne kotala ina discours na eska to ko sala. Okika koyemba kobina ba pesi ceux qui 5000 francs $2.5 pour na mukolo lobo oliane. Pour lobo olia. Le lendemain encore il va manger. Et oliane. Ndeko na ngai jeune tala ba distraire yo bazo distraire bino na ba parti politique ba distraire bino mabe kanisa na bana mbula boni bani ko yembela bango mbula boni bani ko kumisa bango ba pesiona musala te mbula boni yo bani ko yembela bango na ba parti politique na bango inconscient. Jeunesse, toi sacrifier mes besoins battés. Balingo pèse mon salaté, ça pèse mon salaté, ba yembela bon. Bo fungo la miso jeunesse. Fungo la miso. Eko simate, mituna yo moko, anga na kene ko yembela ye. Anga na kene ko binela ye. Anga na kene ko kumisa ye. Na ozonga na combien na 2000 francs, 5000 francs. Mais ye mutoke ko yembela pe ko bina. Et ça lia ki ameliti ya. Les Congos, c'est nous, la jeunesse, nous. Ces gens-là sont en train de nous tromper. Bah, qu'on s'abuse avec des 2000 francs, des 5000 francs. Mais bon, comprendre le mot. Les politiciens vont libérer Congo. Mais c'est nous, la jeunesse. Bobima bisika wana ko jeunesse boule papa we malbaki to boulaka un vrai ya kaza muto na boule talanga na boule na moni ba kosa biso ba distraire biso komo bokenanga ko bine na bango bokenanga ko yembela bango mais misala ba pesa ka basi na bango ba makangu na bango bande ko basi na bango bande ko na bango utambuka ba misala yo bando banda ko yembela parti wana ba sala yo nini. Il a passé jeunesse boyoka ngai lumumba kufa mba lumumba abimaka kaka eloko na lobango à chaque fois soki to lobité muto lobela pe biso azati et sa distraction ba osala la biso jeunesse to sengi bo fungola miso po ba komo sakana na biso bolingi bo komisa bato lokola banzambe batata na biso bakoko na biso toyebi ndenge basalaki jalelo oyo esika mboka lelo ezali bayiba mbongo mpo bapesaka bino ba $1 ba $2 wana vous bénéficiez à quoi? Yo gagné nini? O gagné nini? Jeunesse to fungola miso eza nango botomboki te. Et ça n'a pas de quitter. Mais tout là, ça n'est pas là. Ce qui est le long, on dit mon asala comme mission Oyo. On dit mon asala comme associé Mboka. Pour menace spécifique aussi déjà. M'appelle le téléphone yo. Ton dima. Et après on Mboka. Tant on a le bang, on a monté au menacenga. Il y a pas na bola mabana na yolobi. Ba koko na yolobi. Yolobi osala na bosu. Mais oyebi te lobi bana na yo osala nango. Est-ce qu'il va couper nous pour ça nango? Voilà. Mbote na bino. Ah, bino ba ibo mesana. Kolanda émission na bino tout popola. Mbote tukutani susu mokolo ya jeudi à lelo vraiment tolingi to dédié ngo na ba jeune. J'ai dit à l'autre dédié vraiment à ma jeune. Congo, jeunesse comme il logo sakana nango. Donc comme isika oyo bat ba ko sala li paté. Donc jeunesse a commis sacrifier. A commis na eloko mo pamba ba to sakana na ye alors yango trop vite. Le coup la jeunesse tant sota ko fungwa mami sote.
tika le to mika kolba moke pour la jeunesse peut-être et ko fungula pe jeunesse plus mbote na yo la congolaise Espérance Bongo ici kozali na pesi mbote ils ont mbote na yo na ndenge koki na yo pourquoi pas toi impact kitenge motema petite sœur na ngai na dini bibi na pesi mbote ici kozali Bovik Kata Ifomba na ba foot ici ici kozali sœur na nga Julienne hein talaga yo maman sociale na pesi mbote hein Fadili Kasi zo yo pe mbote bino nyoso nous sama chaka na pesi mbote mon grand frère Zakari Minga Mangoto na pesi mbote sikozali et pourquoi pas toi Desh Derrick Amani na ser na Marie Claire Yangana na pesi bino mbote na musique sika bozali bozo bino mbote oikoki na bino na bino ba nyonso boyebi nga sika na zala coach Gombuta na pesi mbote lelo to ngito lobi la jeunesse parce que jeunesse a commis sacrifier nyonso oyo yamabe na kati ya mboka oyo izokwela kaka jeunesse lelo komi na bombe jeunesse a commis na lotoko jeunesse a commis na nini nyonso mais lelo to lingi to lobela nini lelo to lingi to lobela ki jalelo o jeunesse a commis nango ki jalelo o jeunesse a commis nango vraiment ezelo kwa ko recruter na mboka na biso jeunesse to senga bo fungola miso jeunesse to sengi bo fungola miso po ba komo sakana na biso bolingi bokomisa bato lokola banzambe batata na biso bakoko na biso toyebi ndenge basalaki jalelo oyo esika mboka lelo ezali boyebi yango pourquoi pas bino mpe lisusu esika bozali na mosika bobenda bandeko matoyi bayebaki kijalelo eza malamu te lelo tokomi kokumisa moto akomi lokola nzambe ndeko na ngai jeune tala bao distraire yo bazo distraire bino na ba parti politique bao distraire bino mabe kanisa nano bana mbula boni bani koyembela bango mbula boni bani kokumisa bango ba pesiona musala te mbula boni yo bani koyembela bango na ba parti politique na bango eloko ni na malongo si ba pesa eloko la souvenir ah Russie tala Russie lelo famille na ye ba bénéficier à quoi o salembula boni oyo kenaga ko sala ki jalelo ko yembela ka ko kumisaka inconscient jeunesse toi sacrifier mes besoins ibati balingo pe biso musala te so pesa musala na ba yembela bon o fungola miso jeunesse fungola miso soki ozwi musala okeno leksango ngano na musala okeno yembela bango te obinela bango te yango mo ba piso musala ezati ta la jeunesse to telema to fungola miso botika distraction papa mbabo usala kene ko yembela ka bato ko binela ka bato ça n'a pas d'importance beaucoup yemba kombo ya moto beaucoup kumisa ye beaucoup ba n'importe quoi et après ba pesio $1 2000 francs congolais ce qui est belé c'est $2.5 donc c'est 5000 francs congolais au sang na monine so ko jule le bon lubo ko zango le susu et conscient jeunesse que nous sommes ba saka na biso jeunesse tout élément jeunesse téléma ça ce sont des distractions et cette distraction ngonga oyo ya ebiki ya kozambongo ne ya kolia lipa kozambongo ne ya kosala n'importe quoi ale yo bongami ozwi mbunda ozwi kichaka chaka ozwi mungongo na yo oke koyembela po kumisa entre temps misala ba opungaje ba ndeko na bango ba bayemaka te ba makangu na bango ba ndeko ba makangu na bango ni ba ko engager bango na misala jeunesse fungola misu il est temps jeune il est temps Congo na biso tala bakosa biso au Congo à lobby c'est la jeunesse non c'est le Congo d'aujourd'hui la jeunesse c'est le Congo d'aujourd'hui négocie to télémité hein tala on moni passe au zela wana ke bonga et simba te soki to télémité et ko simba na ngote et ko simba te mituna yo moko anga na kene ko yembela ye
awa na kene ko binela ye awa na kene ko kumisa ye na ozonga na combien na 2000 francs 5000 francs mais ye muto ke ko yembela pe ko bina et ça lia ki ameliti ya ti yango pesa ki ndenge nini ti yango ezala ki ndenge nini vous comprenez ti yango ezala ki ndenge nini alia ki ndenge nini akolia na midi ndenge nini yo lukelo mbongo alipa na maya lobo ita pasi jeunesse boyoka ngai lumumba kufa mba lumumba abimaka kaka eloko na loba ngo à chaque fois soki to lobité muta lobela pe biso azati isa distraction ba osala na biso to yembela ka bango to binela ka bango bango ba konfama na pesque exemple moko jeune yo soko zu musala ba bengo lelo kende ko yemba to yamba mutu na aéroport okende mutu mo boy azana discours na ye to kende ko yembele to bina so sala musala okende po ba olongola na musala ti tu vas pas aller voilà solution na bango sika ba lingi ngwana ba lingi ba distraire jeunesse ba tika bino sans misala po bo yembela ka bango bo binela ka bango fungola mi sous jeunesse. Les Congos, c'est nous, la jeunesse, nous. Ces gens-là sont en train de nous tromper. Par quoi ça vise avec des 2000 francs, des 5000 francs. Mais vous comprenez le mot. Les politiciens vont libérer Congo. Congo. Mais c'est nous, la jeunesse. Mais ceux qui ont parti pris. Ceux qui ont parti pris. Poison ne konanga, poison no konanga, tonini. Mais si ko ba koko na yo. Ba na yo obota. Nana oboko la bon. To fungola miso. Jeunesse, na lobi to fungola miso. Totala nani oyo to kumisa. Kumisa te poison de kona yo. Mais Luka Bola Mwamboka. Luka Bola Mwamboka. Voilà comment nous sommes sacrifiés. Voilà comment on va pimer les bisous misala pour te yembe la rabango, pour te bine la rabango. Ta bobima. Bobima bisika wana ko jeunesse. Boulé. Boulé. Papa oui malba ki to boulaka. Un vrai ya kaza muto na boule. Talanga na boulé. Na moni ba kosa biso ba distraire biso. Comment vous n'avez pas bien na bango, vous n'avez pas bien na bango. Mais misala va pesa kabasi na bango, ba makangu na bango, bande ko basi na bango, bande ko na bango utambuka ba misala. Yo, bando banda ko yembe la partie wana. Ba sala yo nini? Pesa nga réponse. Ndeko banda ko yembe la partie wana, bando banda ko kumisa mutu wana. A pesa o nini we garantie vie na yo. Tona famille na yo. Exemple la Russia, boy bisanga ba pesi nini buna. Ndeko tala il est moment que tout élément tout cela te trouve que Congo sala na biso eloko mais bisonde to sali penini pour na Congo. C'est ça aussi la question que to mituna ngai na yo to sali nini pour na Congo pour Congo est élément pour Congo avancer ngai na yo to sali nini. OK tout cela karaté mboka ça quelque chose pour na biso mais biso peut faut ça quelque chose pour na mboka si on voit ça ne va pas. C'est notre droit. Quand ça ne va pas, c'est parler du peuple. Surtout mon été jeunesse. C'est ok. Voilà. Félicitations aux élèves. Voilà, les élèves, qui va sauter en gâté. Les élèves, on a vice-président et assemblée. Pour éviter que ça droit à Bango. C'est leur maison. C'est leur palais. Nous aussi, la jeunesse. Tous la nini. Est-ce que papa Mbosso a oublié Mbabiso? Est-ce que papa Kabunda a oublié Mbabiso? Pour tout qui ne koloba, tout là qui ça passe na biso. Même le président de la République, c'est notre président de la République. Si on voit que ça ne va pas, jeunesse, tout télémi tout qui pas naïe, tu dis que monsieur le président, yes, ça ne va pas. Jusqu'où? Bande kunango ba olega baba jeune. Soba ke misala po wazala misala.
Yo kene ko kumisa bango kene ko yembela bango poza musala te. Ba pimela bino misala po boyembisa bango kumisa bango. Ah Congo. Voilà. Comment va sakana na biso? Comment va bina? Biso to lobi to ba combattant na kati ya mboka. Biso to bunda limana te na mboka. To loba. Parce que la République est partenaire de tout. Quand ça ne va pas tout loba. Ngalo na ino baga na jeunesse, tout élément. Tout tika ki jalelo. Yo telemi ka ba bengi yo poki ne ko yembela mutu moko boki no bini la mutu moko telemi poki. Tu vois mon frère. Ce sont des distractions. Au gagner na ngonini. $1 ba opesa yo, au sang na ngonini. $2 ba opesa yo, au sang na ngonini. Donc les politiciens ba luki ba kosa na bango biso. Biso to bana okenda ko yembela ka bango. Tokenda ko binela ka bango. So bo fungoli misu te jeunesse. Bo ganga pe mutu ado ya danger, ya leki. Oui, aleki yo. Wana likanisiku tout que no yo leka epe lobi. Wana likanisite que moi na opeleka moi na elobi. Donc c'est-à-dire qu'on peut sa chance que atika la kaka ya tika leka kaka. Bana na ba ya lobi ba leka pe ba ya yo. Pona nini wa ofungwa mate. Vous avez maté. Comment se fait-il yo soko na musala? Ozo ngona yo kako kene golekisa ko kumisa mutu ko yembela mutu. Je ne crois pas. Voilà pourquoi ba pimela bino ba boulot pour bo binisa ba binila bango bo kumisa bango. Teleme le ko wana jeune. Boya. Ba yi ba mbongo pour pesa ba bino ba $1 $2 wana. Vous bénéficiez à quoi? Yo gagné nini? Oh gagné nini? Jeunesse, to fungola misu. Eza nango botombo kité. Eza nango botombo kité. Mais to laksa nzela. Si Mobutu fait ses 32 ans, parce que batata na biso wana ika okumisa ye ko yembela yeni tout ça, ba bossa na ki avenir eza lobi. FCC avec les PPRD les Kiawa ba pesa kabino ba mbongo boto di sa stade et d'ailleurs tout temps mususu ba na bani ba nani lingo nani ba membre à parti te mais mutu sebi que son na PPRD na quelque chose pour mbongo à l'état et ça makambo to fungola misu bande ko na ngai mboka eza ya biso. Tout le monde a l'esprit à division. Tout le monde a l'esprit à tribalisme. Poison mutambo kanabino. Poison mutaparti na yo. Non. Il y a des fois où ça ne va pas. Ça ne va pas. Ndengi balo bakanabiso. Ceux qui les 13 parlementaires, parce qu'ils battent MR. Mais quand ils ont vu ça ne va pas, ça n'est pas. Tellement qui non, ceux qui sont là qui veulent répondre à yango. Ce que moi na parti na yo. Makambo etambola kitoko te. Luba kitambula malamu te. Ane konanga. Ti wapi toza? Na boumba mo ti wapi? Ti wapi? Oyebiso ki nakanisi ke ngonga oyo biso tozoya ko bebisa ngonga ta musu na ko yembela mutu pona ko kumisa mutu. Mais mutu on esa mena kiti na ye ayebiki na midi ya kolia ayebiki na poko kolia mais yo ko lekisa ngonga po yamba mutu na aéroport to kende kotala ina discours na eska to ko sala okika ko yemba ko bina ba peso soki 5000 francs donc $1.5 pona mukolo lobo oliane po lobo olia le lendemain encore il va manger et yo oliane yo okolia nini lobi soki lelo ngai na ondi mona sala ka ba émission oyo andi ma osala ngo pona souci mboka to ba menace pe si to suis déjà ba pena téléphone yo to ndima e apona mboka
tant on a le bango na moto mena senga yeba ya pona bola mwa bana na yo lobi ba koko na yo lobi ko sala na bosui mais yebi te lobi bana na yo ba ko sala nango est-ce que ba koko no ba ko sala nango ça c'est une question à demander tango yo ozoboya ngai na loba na fungo la peuple misu na fungo la jeunesse misu posa na bosui lelo est-ce que bosui yo sala nango za bana na yo za ba koko na yo o tozo luka bolamu ya Congo etikala pona libela bana na biso bakoya ba koko na biso bakoya ba koko ba kutelo ko mo efana malamu na mboka to sali mabe alors ce qu'on monique ça mabe te aussi pourquoi jeunesse nous sommes l'espoir du Congo d'aujourd'hui l'espoir du Congo d'aujourd'hui pas de demain nous sommes l'espoir du Congo d'aujourd'hui pas de demain ba ko sa biso te Congo c'est biso jeunesse. Tous ces politiciens sont des menteurs. Pour distraire. Ce biso de télémina biso télé au Morotier. Afrique du Sud, c'est grâce à la jeunesse. Son ami jeunesse coûte et qui est son ami colo. Ils ont ban la classe. Et nous, tous les années. Quand ça ne va pas, dis ça ne va pas. Na baba ko sabi so to tambola ba marche ni tout ça va marche wana. Ba ça va intérêt na bango. Est-ce qu'il intéresse pour la biso jeunesse? Oui. Ce qui est dans marche pacifique pour tout le monde ça va. Si c'est pour tout le monde ça va. Mais ce que ça va pour la biso jeunesse pour l'intérêt na bango moko. Ce qui est pour l'intérêt na bango. Au cours de la marche, pourquoi? Si c'est pour l'intérêt de la nation, ok. Jeunesse, totika kijalelo. Totika kijalelo, totika kokumi sabato. Totika kosala kilte à l'homme. Et puis ça nzambe kanda, tango oyembe la muto okumi sa muto et puis ça nzambe kanda. Pour alobi bokonzi, lo yembo, loire, tout et ça pour naïe. Ça c'est l'idolâtrie. Voilà. C'était là votre frère Joseph Corneille Ekombo, un révolutionnaire, un mouton dans souci en moka pour les gars moka na imungo. Donc c'est tout ça la mission tout ça là on poto l'âme sa population, et ça poto l'âme sa jeunesse pour yeba. Que mboka na biso yana mutu musu abongisa biso te yana mutu musu te aboya akwa abongisa webi monela zo ko escroquer monela lingi toujours na tête ya mboka oyo ba faible. Merci na ba oyo bayaka na mutu ya mboka po baluka bolamu ya mboka. Voilà lelo ezalaki kaka mpona fungo la jeunesse misuke bakosa biso te ba tromper biso te na makambo na bango ya pamba ba kosala na kijalelo tozonga na nzela toyeba ki Congo ya lobi eza ya biso Congo ya lelo pe eza ya biso. Voilà mbote na yo Anita Mangoto, mbote na yo Mireille Sigwa, okapa mbote na yo Amabel Inès Sangolo, mbote na bino ba révolutionnaire nyonso. Là je vois Chaka Congo, ingénieur Teleboula. Là je vois aussi les Bengu Malokito. Là je vois aussi mon vieux Lita Bembo. Pourquoi pas à toi Paul Le Perc? Pourquoi pas à toi hein? Saint-Piroger Golf Dikando et Lumia Petit il a mané. Voilà, et là ce sont des révolutionnaires culturels automarchana bango obalingi ke culture moko na biso etongo meke liboso parce que ce qui culture était et là on se ko changer mboka ezate d'abord mboka ebele changea na ba culturel. Donc espoir c'est pas na bino te bi que un jour le Congo va changer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je m'adresse particulièrement à vous la jeunesse. Sachez-le bien que sans nous le Congo est changé, que sans nous le Congo est changé. Oui, bien, il y a un certain temps, le Parlement est en train de chaîne.
Là, je vois aussi mon petit frère, l'honorable Gaël Boussa. Hein? Ouibi, Bachenet, Toko, même président Yamabango, parce que Moussa Sema Kitoko. Pendant cette transition-là, il y a beaucoup de choses. Voilà, on a passé une beauté, une combattant, je parle des combattants de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique et du Congo en particulier. Voilà, merci. Bye.